Salut à vous, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bon dia, bonne tarde, bonne nuit, good morning. Mbote Nabino, mes très cher internet de l'éco-RDC. Donc, comme d'habitude, bon, mon ningal sous bobo kamwe. Sandra on a belouer, on a ba télé-réalité, comme ça, oui. Donc aujourd'hui, je suis venu, na baninga nangai, ba consort nangai, ba chroniqueur lokola, ba chroniqueuse lokola nga, to betama masolo mukina makamboye leka, to sala analyste solo là, il y a des ceux qui sont pour, il y a des ceux qui sont contre. Mais big salutation à toi mon bof, mon boss Jean Chiboavois. Ambrasi muvulu comme on aurait bêti libaku. Mon boss Jean Chiboavois et qui confie je te salue. Au ben Willy les Gabonais. Le seul fantôme qui sourit, n'a pas ce bambote belé, na King Slow papa na Marissa, n'a pas ce bambote belé, na Cédric Agostino n'était capable de yo Mukenzi la patoche, n'a pas ce bambote belé, na José Makiese, na Bossanité maman onto, moi si y a papa Mario, moi ça mundele, n'a pas ce bambote belé, donc à notre sabino bongo, tozana analyse na Bossani mutu moro babili Swanzambe, le Christ Nimi papa na Gabriela, papa na Brandon, n'a pas ce bambote belé à mon fils Marcus, de bambote belé na yo donc tout ça abonné na esibino que tout ça la vraiment analyse to na kati analyse ya makambo ezoleka belé pasteur nanyo yo frère nanyo yo sœur nanyo yo balobi bibala balaye donc tout ça la vraiment analyse to lobela Lisa Kingisa zawana Ambrasi Mufuluka zawana na Bossanité Francine Barbie balobi la sexy de la presse ya papa Miguel donc on a fait si nous sommes beaux na banda wapi na yo wapi bonoit bon tous en a beaucoup comprenez bonoit attends na ngula loba bonoit bonoit Francine c'est présenté pesa bat bolanda biso combo na yo vrai non na yo ou biso site ni ça. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir bon monde entier. Isa Barbie Franceline yo na travailler na solo la vérité. Donc si tu as un morceau côté na YouTube Bitnoka sur la vérité, s'abonner au tab émission tout avec mon boss Miguel depuis Paris que je salue. Nazana pour me l'aminoka ba makambu quoi. Pour na hôtel la tilabino kande zalaka. To bito pesa makambu, to zo makambu. Na mpanzi nanga se présenter yemoko la top modèle. Donne ton vrai nom et peut passer site na yo. Ouais, je me présente, moi c'est la top modèle, Ombrasine top modèle. Donc voilà. Je suis là. Muvuluka. La star. Bon, Ombrasine Muvuluka, la top modèle, la star. Donc voilà. Ok. Tu peux le micro pour na Queen Mother. Lisa Queen télévision. Voilà. Lisa Queen télévision. Toi sur internet de l'éco-RDC, bah c'est présenté au Moni Bango. Nga nazaki absente, nazaki na Congo, bomuna Lisa Queen. Bomuna Lisa Queen, Lisa Queen boyebi azama na palempo et si ba analyse ezoma malgré ofingama. Mais ngala linga ba fianga on na sa émission bo fianga makasi moi émission ça ina couche de poulet de bo finga ngesa nga bien bo fianga makasi ngala linga o finga mande o moninga ya vina nganga na linga o finga makasi ba fana Sandra bo banga bango Sandra yo ibo ka se no sa nini bo ka se belo Sandra nini la zo se belo Sandra na bilonga pe la zo ila Lisa Queen TV langa OK bon si je na biso eza to ça l'analyse par rapport à makambo eleka qui a pasteur Nabiso et pasteur évangéliste pasteur évangéliste. OK pasteur évangéliste Mike Kalambay et maman pasteur ex maman pasteur Peniel ex maman pasteur Peniel bon avec Peniel moi c'est comme les Peniel Mike Kalambay est pasteur avant pasteur après divorce. OK après divorce on est pasteur sœur Peniel Azaï Peniel. OK wana Lisa Queen wana Lisa Kingis mtalobi azalaki Peniel donc lisolo eza boye binos boye bina sur actualité oyo batinos boye bina bango isa que Mike Kalambay na mwasne ba divorce ça qu'il y a eu des gens au ba finga ki Peniel après divorce na bango ezana bato ba finga ki Peniel il y a des gens ba condamner ki Peniel ba loba que ba contre Peniel mais Peniel on dirait a gardé qui moi silence mais Peniel pas boya bien garder sous silence Peniel a se déchaîné Peniel a fomwami Peniel a lobaki oyo akokaki koloba na asi beso solandaki yango to monaki moi je suis ni pour Michael ni pour Peniel toza na kati kati tozo solo la
tozobeta masolo yango ndenge ezalaki acte Peniel asali na makambo nyonso tolekaki bandeko nanga entre biso nde toza awa moto ya moto apesa baopinion na ye moto ya moto azopesa lolenge ya moneli likambo ifalaki ezala na bandino na Francine par rapport ya acte Peniel asali kobima na TV bimisi secret nyonso ezalaki na kati ya couple alobi akoki koloba sur Mike Kalambai siko selon yo réaction na yo eza nini par rapport ya bon merci non pour la parole na CPLT na acte Peniel asali pas papa bana mais aza na raison ko salango pour la place na ngape na salango pourquoi Mike Kalambai abetana no Peniel premièrement aux nous musiciens chrétiens oui mais là nous nzambe ndekaliza kuna ntolo bake avant ba divorcer na Peniel alaki musicien chrétien mais ndeba divorcer comme pasteur malgré que comme pasteur na sima ki ndeba divorcer na Peniel azalaki frère Mike Kalambai biso stoyebi to respectaka oui mais moi sinon kuta yo zo bina musique ya Fali yo za frère oza chrétien le contraire yenda kuta ki moi zo bina Fali non Peniel alobaki azwaki te Peniel azwaki vidéo oyo Mike abanda obina na mwana nzembo dansa Fali Peniel a posté yango na Instagram voilà oui Peniel ko posté asala ki mabe pour na nzanti ko bebisa réputation ya papa bana na yo papa bana bina ki bongo po ani mais ça que Mike Kalambai le kanati ya za muta bongo ti yango bina oui muta bongo donc nga kuna kina posa lo ba mingi te mais ngena lo baka ke to banga nzambe to mono eza ngo vite to banga nzambe sala buzoba na onde libanda nzambe bofinga ba Fali ba wera batama sumu pona ba sala makamna bango mona ba bata ba kisi ko bino bata ba kisi boza ba frère ba bêtise bozo salo même pas ba Fali ba wera aza pire héritier watanabi aza mise chrétien te camarade mise chrétien aza camarade Fali na héritier wata ba master na afinga ba mise chrétien parce que moni boye ke ba saka na nzambe oui ba saka na nzambe par rapport na yo olobi nini komona kyo Peniel abimisi secret ya ndaku na ye secret ya couple na ye a étalé yango na réseaux sociaux bon nga moni yango bien Mike abima na ndeko Peniel abima na ba connaissance à Peniel abima na Yvette Kalombo o akosa Peniel ke Yvette Kalombo za ndeko na ndeko na été abima na ba film susu bazana ba Kinshasa na abima na bango belé tant za musala nzambe respecter musala na yo salaka ko lingaka te ko suja ko salir kombo ya nzambe bima na ba kindumbo na ndeko na mususu tika musa ozotela baposo te ya bato na bato basama église Mike Kalambai ngape na te bino bolongwa ponde bo osama église Mike Kalambai wana bino bo osambela muto osaba bêtise aboy pour apprendre bino nini babi ne juger point oui pasteur na pona ki nzela na ye ba pasteur musu bazaka ba ponama ba musu pe bango moko ba mitiaka ba pasteur ti Mike Kalambai pona pasteur Mike Kalambai Moïse Mbiye ba ponama ba pasteur te ba mitia bango moko nde bazawana siko bino bato sama na église Mike Kalambai na église Moïse Mbiye bokufa matoyi bokufa misu bomonaka te to ndenge nini bako wapo na ekolo pona ko amba baluba bango bako wapo le la majorité ba baluba Lisa tika no la majorité ba ba ndeko chan chibo eza ndenge na bango bon OK Francis aussi Lisa Lisa tika no Francis aussi sako tena sungieka ya sungi ngai beza maman na Lisa kuno ndira pour Mike Kalambai zela ka sako kende mutu na mutu ko pesa opinion c'est comme si baba famille ngana c'est moni Peniel c'est une femme forte alors une femme forte après ça okuta ba makamuno yo to moni Peniel a bébé Peniel a conduit une femme forte à la TV non asa Lisa zela non Lisa zela Peniel est une femme faible Lisa tozo faiblesse Lisa tozo ya gola queen tozo ya Francis afa na meka même makasi ça non maman olela wapo lekolo Francis ça Peniel a femme forte après avoir makamuno kokutanela ye a conduite donc au contraire kutu kitoko bakisa makasi lisusu donc Mike quand même esika za so mona ka ba live ya Peniel ba petit pour to zonga baba kangwa bongo ana ba ta 60 Mike Kalambai baba kangwa ro Peniel ana ba ta 60 bien voilà Francis donc pour toi le obi que Peniel a sali malamu Peniel sali malamu concernant pesa yo o moni ka ndenge lo ba ndenge o sambisa ke bon désert du temps
ekoki to yoki biso nyonso to ke Mike Kalamba azama be garder ce silence te sala isu pa moi molopo lelo pe ala ki biso lelo pa sala c'est là comme maman lelo pa sala lisusu bon c'est comme sala ngoka le Mike Kalamba a mérité ça que sauver ba vie ya bato bana kati église na ye sauver ba vie ya ba fille bazo bimana ye va comprendre que qui est Mike Kalamba o azo bata na sima nzambe lo ngalo bakake ko envier pasteur te Moïse Mbiye Mike Kalamba ide pasteur wana te melibino bo ça va faux pasteur baloba ne jugez pas mais ne jugez pas mes ouin voilà bible mutoloba mais ngana juger bino boza faux pasteur bino mibale boko kendeli felo boti ko bata masima nzambe yo Moïse ola na ba sœur na yo oza escroc Mikey obima même nande kwa mwasi na yo na ba connaissance donc boza ba escroc ba bino ba sœur a Siloé na ba frère a Siloé bo fungola misu boza ba aveugle to boyo kakate to boza ba baba nazo comprendre bino te Mike Kalamba imba ba gege ma makambo belé mais bo sambela na Siloé bo lukaka nini o Siloé lobiko eza bizakala ya nani ya Moïse Mbiye Betel Betel commence jaka Betel yetang ba yo tsaye pasteur mais ba pakalingo ba na Betel babi comment ça fait papa Mbiye biso tozala kala wa otya biso te oyota Moïse abenana na yake na sa église tellement ba Betel ba fanatique ba sœur na ba frère ba kima ba kenda ba ni Moïse Mbiye OK ba kende pas Moïse Mbiye donc siko ngai Francine na côté la mututé na linga réagir kaka par rapport ya Moïse Mbiye babenga bango wapi moi j'ai connu Moïse Mbiye à cette époque azoyemba dans les histoires de louange tozaki na entité na biso moko zaki les amis des étoiles de louange wapi to bando sanga na ba Moïse Mbiye grand frère comme na yaya na José pasteur José aujourd'hui pasteur José Kabengele char de feu je te salue to bando comme na char de feu yai ezaka mkolo moko Moïse abenga ngo nzire fa ki nous a caméra moko na grand hôtel pour basa la clip na kaya na Bethel Moïse a otea je ne savais pas que ça Moïse à cette époque ça non pasteur Moïse Mbiye oya lelote wana ça nos frère Moïse Mbiye azoyemba na des histoires de louange mais je vous dis que na salaka libanda na yoka parole oye madame na Moïse Mbiye na ndimete que ça Moïse alobani te matea teaka te kota koteya Moïse Mbiye na ndimaka te que ça Moïse koteya okangi miso Moïse abimi na bi oh Moïse ngana somba mate ba pasteur te mais Moïse na somba maman ngana yoka Moïse koteya avant comme un pasteur Moïse Mbiye wana za no frère Moïse toi na entité amso les amis c'est toi de blanche toi na ça na limité la première ri wana la tigege te ba makambi ya ba gege ba nini wana na yebité wana pas na yebité mais quand même j'ai connu Moïse Mbiye mosali ya nzambe penza wana za no pasteur te wana za na frère Moïse Mbiye na yo tout na ngabi Moïse yo te ya makasi ba bisinga binga ba présent nzembo ngo boye mbaka ya libonza na pesi welaka ya kosalela ebi ngo te samba libonza na nzembo na libonza na bisinga be nzembo na libonza na yemba ngo pamba te na yemba parce que ngana za libonza ba consacrant na église depuis na sala mwana mukie. Donc c'est-à-dire azora penza appel aujourd'hui o bat o ya loba ke o ya loba bon wana ebitwa za makama nzambe na yemo yo imaginer Moïse Mbiye ngaza bon ana moi sta ana mwana ta baya ta bota obligé alobi akobala akobala na tanga ye ba Mike babala ki bango na lelo à cause c'est ya kobala po okabona des ans akobala na ye soki tona ye koki abala so mimi mosabala bala ndika ye akobala te alobi loko pa monne ba fia ko chimola achimola kana eti ensemble na Siloé donc d'ailleurs kuna e balon de neto nzela Siloé na lekate pona besikeza la te ensemble la te. Là, j'étais à saluer maintenant c'était de louange à cette époque Yannick Ntumba. Ah, c'était Betel là parce que non on nzamena vino. C'était Moïse no makambu. Bien to ye koto na Brazil muvuluka. Ye koto alobi ke Peniel azana raison. Et ya lobi Peniel azana raison na ye. Na bossa ni siko baksa ba on dirait pasteur Moïse Mbiye le la teyaki. Wana yom do ye bengo ko lo bango. Lisa pesa na no Brazil ko ta pesa opinion na ye. Après ça opinion kasi yo lobi okata na ke ko kisiro bate tika na bomba continuer ba OK yango na pesa opinion na par rapport ya nani ya Peniel. OK, merci Sandra pour la parole. Premièrement déjà nga ba maramba boina nga ko tango penza troté hein mais on a koti point oyo za pour na mwana mwasi o tozo benga Peniel ex-femme ya Mike Kalamba. Ponanga Mike asoli kitoko ata mukete asoli bien ata mukete bimi libanda masolo
Mike c'est un homme de Dieu de Toyoka. Bon, moi personnellement, na yebite so kaza musali ya Nzambe ya solo parce que un homme de Dieu auto benga musali na Nzambe ko se comporter le quoi Mike ti. Pour tous ans na kata Luanda, to yebi ba makango Mike. Oui, ngana yebi makango Mike mi balé. Oui, na yebi na otanga makombo na bango te mais na yebi makango Mike. Mi balé ba bunda awa na Luanda. Abanza to yebi quartier na biso Mart. Ba makango tango yaka na Luanda na 2016 je crois. Mike Babundela awa déjà. C'est un homme de Dieu. Oh, bah, un homme de Dieu. Moi, en tout cas, personnellement, na CP na acte ya Penel Makasi, bien joué, ma chérie. Place aux vraiment, c'est lui qui toko. Pour elle, la moussa, sinon, ce bazar na bakata ma bala, oh, mi bali na bango, ba beta bango. Parce que moi, ça déjà na zemi na yo, azo memelo bébé na libumu. Oko tabasé, ti na ba niveau anate. Oui, c'est vrai, parce que mon Congolais, c'est mon Congolais Penel. Et ça y était, non, ils ont comparé mon Congolais, bah comparer nous autres, on est Penel, bah bi Penel, elle a tourné ma toy. Partant mon Congolais, non, et ça Penel. Pour des tinga, personnellement, c'est qui fait la place dans le Brésil. N'a pas joué quand des Penel a joué qui. Parce que moi, si na kata libala, a supporté ma bêtise, bah ma quand on dengue na dengue. Soyez fiers, journaliste, ou bien Yvette Kalombo. Et bima ke Yvette azan ndeko ya ba Mike Kalambai mais ba secret bimi lelo penalty a bomba ba secret wana andozela atayela ki na mobile na mais tangu lelo bimisi ba secret parce que yebi ke mobile na za faux Mike Kalambai en tout cas salela nzambe na bosolo pour so continuer bon en tout cas nzamba obeto fimbu parce que na lo lengo zo memela marambo ekendele you know Mike frère Mike excusez-moi non frère Mike oza sona ba 7000 makangu yo moneba oui. Frère Mike Kaza sérieux un homme de Dieu. Ndé ba bisinga comment ça peut pasteur en tout cas ngazo lekelanga parce que un pasteur obimara na ona ba fille et ça peut fille moroté parce que ndetu lelo to ki ba audio musu ebimi parce que ba audio musu e bando bimakaka pona no esili na nté pona nga penela na raison makasi continuer ma chérie nga pona nga continuer bimisa na audio wana parce que ah on nga pena nazo soutenir yo tu es une femme forte pona nga musu ba lobby que Penel la sali mabe banda kana tango azaka na Mike tango bakabwani alobaka ngote ka sikwa aloba on prend pas yo que Mike azimo sunsun eza pona bongo te azela ka temps et dépendre na temps et dépendre pe na temps omoni ngai na sepeli na Penel poani alamusi basi nyoso basana kata mabala o babanda ko beta bango o batabasa bango basala bango makama mabe alakisi biso ndenge pe to banda ko jouer pona nga bien joué ma chérie en tout cas félicitations continuez ka boy pour Mike aza mobalité Mike a mobalité parce qu'un homme de Dieu ou a dit parole de Dieu ne pas le femme soyez soumise et bon mobali marié aimez vos femmes ataki yango wapi kombo wana tanga bana kina mwasi na ye ataki yango wapi comment se fait-il yo bali mwana batamukie obandi ko manipuler na bandenge Mike comment ko manipuler la fille poka kaza Mike Kalambai to ndenge nini batumisu babi alinga ki Penel na bolingote alanda ki Penel pona doc nani ola kisana na prouver que alinga Mike alinga Penel pona doc kasi babi modèle ya sali Penel wana c'est alinga Penel pona bolingote kasi on habite Mike aza aventurier combat aventurier de Mike te atobeta masola nani il aventurier c'est un aventurier Mike aza aventurier siko biso ba fille tozui mayele pas Penel en tout cas bravo ma chérie continuez boeza qui toko ponanga Yvette Kalombo c'est une hypocrite tout fait parce que aleka na bate va finga la fille a finga Penel a ça il est mission loba makambebele que yaza famille ya Mike Kalambai mais aujourd'hui ba secret bimi ba longola zemina nani na Mike Kalambai et c'est solo parce que yemo Penel azaki moi si ya Mike Kalambai babala na ye papa na ye papa ya bana na ye so déjà ya confirmé bo solo bo ngondeni po za mamba solo Yvette Kalombo sala jalousie et ça jalousie de sala e bongo e petit ndere bando finga muninga Penel a moi si kitoko akozwani mobali na ye Mike a mobali c'est un aventurier na moni su kitoko bakisami makasi ma chérie nani Mike aza aventurier makasi aza vraiment aventurier Mike Penel aventurier ok yango na habite bino bato bofinga abatu bofinga pona nga oui auta wapi o kutu ya Luanda na yebi ok zela oh auta wapi Francine ok
C'est ça l'opinion. Oui, on a l'obité. Donc pour toi, Peniel a sali malamou. Pour moi, Peniel bien joué, ma chérie, bien joué. En tout cas, Soli Kitoko. Soko bakisa so émission muso ça là ba mi bala infidèle bozawa puis bokota. Bokota parce que bino mbo message au finga. Soko yo finga kozwa droit de réponse. Non, il y a aussi des hommes au bazana sima Peniel ba soutenir Peniel. De mi bala ba finga, za mi bala ba bazo boya ba. Kasi on a lobate. O za mo bala ya solo au finga ti. À côté la Peniel. So za mo bala ya solo te kota finga. So za mo bala solo. Côté là Peniel. Soit mon bal le kuta kota finga pose un droit de réponse. Dans ce qui wana. Peniel en tout cas bien joué. Bon, en tout cas na miko n'est pas Lisa Kingis. Lisa lobi akangi munora ko atenga kuna calmer. Te Lisa tele wana. Et comment maman va nacer? Oh, est-ce qu'on permet de la vendre? Et comment maman va nacer? OK. Lisa Queen. Micro na maboko na yo. Maloba na mboka wa yo. Balobi Peniel Kalambai. Aza na raison. Toi na tort. Toi na tort na acte wa Peniel na tort. Italie Mike. Ozana na sisi de baninga mo Peniel. De na lo ba Peniel na tort. Pour yebiso mto na raison. Faut bon garder raison na yo. Tu comprends? Peniel va aux États-Unis. Peniel a fan à Kim Kardashian. Natika logo wana te. Vous comprenez? On ba base ba Kim Kardashian ba sala. Ana problème, ayo expliquer ba fan naie que elle a divorcé na mobile parce que c'était passé c'est la bombe les gars aux États-Unis wana. Et ça normal pour nini. Kim Kardashian a marque. Est-ce que tu comprends? Elle parfait comme Kim Kardashian. Kim Kardashian a sa entreprise. Donc, à ça la bateau oh balanda que ba fan naie, soit ça likambo ba que star na bango sur likambo faut ba expliquer. Nga Lisa Queen TV na sa marque. Dans la chaîne de télévision, tu comprends? Donc, dans la fan nangana, bato ba nganga te pesi binombo te fan nanga pele pesi binombo. Dans sa marque. Ce qu'on a vu problème le na divorce, tu na kabona copain na ngana ye, bato ba yo ke seli nungu na za na droit ya ko expliquer ba fan nango balanda nganga ba yeba. Yo za marque ya samba qui me parle journaliste. Peniel a c'est l'autre côté. Te Peniel pas ça. Peniel a c'est l'autre côté, Peniel a za kaka. Yo bando odi yo yebi Peniel pour za nani. Moi si Peniel pas à moi ça Mike Kalamba. Voilà, tout ce qui va. Bah dis tu Peniel pour na moi si ya Mike Kalamba. Peniel a yemba kate. So ka zaine lokona na boutique na mutasa na boutique na ba fan te. A expliquer ba maquillage. Avant de expliquer sur maquillage ni na YouTube tant commencer Mike Kalamba. Tant Mike Kalamba ba ke te ba ke Mike Kalamba ba na YouTubers moko ya États-Unis répéter rien. Tu comprends? Donc ba fan ni so te sur na ba YouTube la poto yebi moi si ya Mike Kalamba. Donc azaka image ya mobile. Sans Mike le Peniel a c'est loco te plutôt Peniel te so Peniel oh ya moi c'est Mike asa marketé na so batuni yoka batuni Lisa Queen wapi o ya journaliste comment mbalanga botengena na comment mbalanga kuna yibite mais non mbali je suis une marque tu comprends donc Peniel asa besoin ya expliquer biso sa chanteuse te muta il pechanga te si la te étoile te pour asa na fanatique te pour expliquer biso makamba vina ye tali biso te pardon na katete ngina lo babo Peniel bakabona na Mike Peniel ba kita garder silence mais siko balobi bato ba uti na ngambo Mike ba Yvette Kalombo ba Karine Mokonzi et moi bato bile ba bimaki ba finga Peniel mais Peniel a gardé silence a gardé silence ba briser silence à Peniel mais pousser Peniel dans la cabane na Mike to lela papa lutumba bien on dit Peniel a zelaka matanga to leli papa lutumba bien te pour nini Peniel bande ma kamna wana ba Instagram amoni chiko pululu akufi en plein matanga ba congolais ba sanango to leli pululu bien te beznyo sa pululu Peniel a yibi donc yeka o meni so mutum sa kufi susu ako bimse su bo mususu kasi lobi obi mise se lobi so bimse ne justement te o meni lokola ntera pululu eleki bien te yoka lokola ni na pululu eleki bien te ni na pululu lokola eleki bien te Peniel a yeli biso susu Peniel a za loko te a sa marque te a sa fanatique te bato na Peniel bato baligaki te o bazola na eza pona nini moi c'est frère Mike kuta lobby moi c'est nza metamba moi na zoloba donc linga ozala marque tu comprends zala na yo moko za moi si boye na kombo neti moi j'ai un nom ozo so mtana be ko sa boye mbala ko betanga na nzete na o défendre kombo nanga mais yini so non sala o pese su Mike makam poto vena to tanga na toi tu encourages ndenge frère Mike Kalamba beta ki Peniel na zema 5 mois Lisa. Moi, je n'encourage pas Mike Kalamba à Betty Peniel. Parce que mais la violence faite à la femme. Okay. Mais ma bala, c'est ma bébé. Si on va dans les balatés, on va dans les balatés. Mike Kalamba, c'est un aventurier. Wana, ngala robo yango. Surtout ma fille à milliers. Depuis que Mike, ana domoko, yaki numba.
wana eza na makila tu comprends ngai nakoloba teke Mike a serviteur de Dieu Mike a serviteur de Dieu po soki ozoyemba soki ozoyoka banzembo ya Mike ozo comprendre que muto banzembo na ye modèle akotaka na profondeur ya banzembo ozo comprendre banzembo muto asa muto nzamba pona mais aza na faiblesse moko oyo eza kindumba tu comprends alors Peniel moko liboso frère Mike abengaki na nzela ataka oki Mike kalamba azoluko soko ngana mobali mo alinga na obetelo sanda de oyebisa nga frère wana azaka ndumba kindumba Mike yebani partout Afrique États-Unis c'est surtout kuna na États-Unis kopa Mike pendako na États-Unis ata la sambasi ozo comme na basi ya Amérique bayebi bango copie ya Mike là la côté kuna ba film suna nenga ba film kutu o Mike a prometa bango donc Mike nenga za na Peniel panzana ti Peniel pa voilà muko liboso Mike bano linga avec azabula temo nimi ko tie pété na musapika na mukanda na za américaine mobali on a passé mukanda so ayebeke na mi tia frère aza célèbre mais frère oyo c'est un boula Peniel ayebaki yango moi je veux que Peniel ayebaki te dans quoi elle est en train de s'engager tu comprends pour que Mike aza ndumba oyebi que mbali non ya normal boy oza na de Chris ni mi abula et ça il passe tu connais niveau célébrité Mike ana ba ndumba ana makango na Kinshasa makango na Angola bata 30 na France makango na Belgique makango na Canada États-Unis ata na 100 makango Mike nenga zawana tu t'attendais à quoi Mike biso to yebi ya camarade héritier atanda besa camarade abina ka biso kutu batoto yo liba to yebi ka bina ka banzi mafali yo na badaka mbona za cop na ye ozo comme bato basa te baba santu te Mike aseneka lokwa wata lokwa fali lokwa jibi makamga ba jibi wasalaka yango ya salaka mais siko azane loko mo kaka asa askenda ka balibanda na azane loko nzambe o esalaka ke azonga siyote muksoka zayi ke loko nzambe zate akopede alongwa ne media kwa katse nga mumso ko banatali makoma ozo comme Kofi abiso Mike ambala kotilu la seke pe fa kotilu oui parce que Kofi akuta na ne ba malebele am sur hotel Kofi ko jakula na chambre oyo Mike pe ko jakula na chambre oyo o ko jakula ne sunini wa Lisa zonga la kit donc Mike ana oui ana ba 7000 Peniel fala yeba donc quoi elle est en train de s'engager et puis papa est Peniel ce qui Mike a pasteur à l'Okuta pas Peniel pas pasteur à l'Okuta ne dis pas ça parce que non moi na pasteur azana modèle éducation tu comprends moi na pasteur azana ba ndenge moko ba instruction moi ne Mike abeta ki yepo a publier ki ni nazo bina fali bana pasteur ba tsa ba quand même pas ni ozo suzanga ozo mama tambuluko kaza image à protéger papa na Peniel donc Peniel o bana de ba bavure wala ko ba sanga manga bise mo na ngai wa mona musala nzambe ofandaki na libala mbala na nyokoli so kabona mbala nyokoli basala nini o se retire ngana zo féliciter na ndenga longwa na libala parce que eza droit na ye so mto bali omoni ke libala na simbite mbala na zabula abeta ka onyokola kayo tu peux te retirer c'est normal ça ba droit na ye le plus élémentaire Lisa Peniel a lobi boyi papa na ye aboya ki libala na ye na Mike insistance ya maman na bango na ye moni papa bonga mais papa monga saki nyoste ko yela yo zala responsable à simer y a pas de problème tu comprends y a pas de problème tant pas bonga boya ki tu dois maintenant on sait que na libala est simbite pour bana ka bonne ça presque une année tu comprends exactement so muta za sala mabe ozaka so kutenda monyoso Sandra mobali aza ko sala nga mabe okutenda Fatou Smith la katangeza mobali ono sanga mabe à force ya ko yoka yo mingi bato baye tu comprends ya ça les comme ça lobate ne ça une année elle a tourné la page elle pouvait faire autre chose ndeke na mama ba YouTube na quotidien ba mso ba mode faut attendre déjà dans le passé lelo Peniel la leki liboso betela biso a monaki ma photo ya nani o bimaki ke Mike asa ko embrasser moi aussi lelo to ko mama ko beta deuxième épisode ça pas moi mulopo makamususu lelo ba bimisi ba voice siko dans une année dans 2 ans le disque sera rayé to ko lemba pa ba base pe musu ezo ya ko beta parce que votre baby si que abomi bana pour infidélité Mike a expliqué que abomi bana pour infidélité Mike était tala Sandra tango makambo na nyonso ko sila tango ko beta nyonso après Peniel on se sunini bilon boko de websanga après on a besoin Peniel non non lobby je suis ni pour Peniel ni on a besoin Peniel té tango sila to ça on a besoin na été au monde ka zongi ne seul côté conseil on peut ça Peniel obonga kino na oza moi ça musala nzambe te oza préparer la libala te yo lobi da Mike am musala nzambe te yango na lobi ngana lobi te Mike asa musala nzambe lobi nini Mike asa mutaba délire Mike asa bula mais Mike asa ouais aponama so zeka aponama te mais déjà tika musique akatane ba côté ya ba nini donc azonga ka na musique nzambe po asa mutabengama tu comprends mais c'était l'aventure côté ba momi wana kopa Mike mamanga azolo ba ngwana siko zo na kiai na lobi Peniel azaki préparer te ya rozala moi si moi c'est Yarobala 2 azaki préparer te rozala moi si ya moto lokola Mike Kalambai tu comprends bon na kibula Mike na modèle Mike ya vivre à koki yango te azaki préparer pour na wana te Peniel na banenga ba beso ba biloko
Fait banana ketchup mbasalango. Nazo baka tolo baka frère Patrice Ayemba, on cherche le monde, on trouve dans l'église et l'église on le trouve dans le monde. Déjà mon moi c'est fallait aller ka Ayemba. Kofi tonto ibala mika za roboka mama Rocky. Baka bona déjà est-ce que dena na yebi moi sur la ta kombo na ye. Abando baka godé. Godé kenda wapi. Wivin akenda wapi. Leo to sana lia. Est-ce que basi so baba loba makambo bango ba mona. Mère Amazon batia ye awa. Afongola munoko Amazon ba mama mona ndaka papa we ma penyela moni passe. To tsemam pata awa. Attends, on a quelque chose pour passer comme ça va faire, batia yo wana yo ko da falinda ko moko. Non. Oui. Siko ça qui préparé. Yo ka sikoyo. Ce qui siko penyela ça qui préparé. Pona libala makamba to kutana nango yangwana. Oso comprendre. Okomona pasteur adoraka nzambe pena mata na lola. Na libala za mobali lora mobali nyonso. Aza lora de Christ, lora King's Lover. Tu comprends ça? Alors, Ben le Gabonais, alors Paolo de Santos Guerrier. Attends, mon nier pasteur Nengenini, n'a li bas les gens la réalité. N'a ce que sous peigné n'a qui préparé la réalité wana. Attends, boya qui ne li bas les locaux, c'est normal. Anga ba no ça ba scandaloté. Donc, pour pessimir en côté, et c'est normal. Pour Lisa Kingisi, peigné la zagli, ça n'a raison au bout de li bas la nae. Oui. Mais ma belle peigné le caga. Pour aller au talent venir la TV. Pour biso na internet à part ko finga yo, to la solution sous to ko pesa yo. À part ko finga na ko je dis Francine na bien sali bien, à pas pesa ni. Rien. Ngana lo bien sali ma bien, à pas pesa ni. Rien. Tu comprends? À part ka na sali ba business, ngana moni peniel, conseil non pesa peniel, avant que ni ba repawera. Wera recruter ba musicien sika, ba bogar. Depuis que ma niance, mon frère, est célibataire. N'a confirmé moi c'était belle pété mon sapité. Bina filé célibataire. Oui. Pour payer la bonne pena, azala moi si ya batouana. Imaginez ce qu'on aura yoka. Tout le basico bino bozo ba payer sur neni. Moi c'est héritier Watanabe. 3 fois mutakaliser héritier Watanabe. Nani ayoka le l'autre monicho. Héritier Mike aza mobali, Mike aza PDT, Mike aza mobali. Bino bozo Mike Nzambe. Mike aza koloba mama mise chrétien. Mike aza loko. Na so bisa na za loko fali. Aza loko la ferre. Aza loko la wera. Ba je suis ko l'autre monicho. Mobile ne yé mo ben Instagram ne atie vidéo na yé na bula. Exemple qui mongo ya lité to ke non ba. OK mongo lo to lisho. C'est comme un exemple opesa l'autre molisho. Nga lingi opesa ngai exemple ya moko luki na pasteur moko accompagne moi. Nga na zolo ba opesa exemple abo. Nga na zo biso l'autre asa musicien, moi c'est musicien. Penyela za moi c'est musicien. Note yoka. Note ya musique eza note moko. Bango nyoso basala ka CD, bango so teka ka CD mtakabela so CD pa mama nzambe. La France na be pesa exemple basala nzambe. Frère José Nzita mais tu sais qu'on a toki maman non regarde moi sur na ba pasteur boni bazo divorcer. Pasteur Joël Francis. Pasteur à sans précieux à divorcer. Joël Francis Tandou Mukuna. Mais jusqu'à présent non moi ça lobate. Pasteur Mukuna divorce. Maman wana lobate. Siko tango to na libala mwana muki asalaka te tango bali okoli. La queen. So okoli te ko balati. La queen, il y a des séparations. Et à la séparation mususu ozana maîtrise nango te. Neti Mike makamba sali nani penyel. Et andenge motena o mosa mukuna amona. Ezandenge moko mwasa mukuna amona koleka peniel. Ezandenge moteni na mariage peniel asali déjà mama salito Mike asali ezandenge mote. Na ebiso ke mukuna. Ezandenge mote. Ezandenge mote na nini ambrazi. Bango ezandenge mote. Bango choza basi mabala. Est-ce que yo ebi mwasa mukuna ndi babeba boyana na mbali na te? Ah yo siko yango mais peniel eza réel. Aboya mwasa mukuna ki réel te. Aboti na makasi mukuna. Kindumba cité ya Mike eleki makasi. Ba mwasa mukuna boti trésor mukuna comme la plus de 25 ans. Qui ye amoni makambo ka peniel yo do mo da mukuna da likangu libanda oh yo déjà mona Mike yo mo confirmer bien attention ya mukuna pe bato ba mona bazali pas secrétaire na ya za ko bimana Lisa Queen très cher internet de l'EcoRDC nous tendons déjà vers la fin de cette émission na ebike tozonga lisusu na émission donc c'est la juste réaction à Bino et puis Tozonga par rapport à la fille, c'est qui encore le nom? Par rapport à Peniel. Moi c'est il y a encore une autre fille. Oh la bimité. Fille moi bimité, il y a Moïse. OK, Tozonga lango de Chris Nimi, to comme pela na suka, maman mot de la fin. Ouais, mot de la fin Zara qui n'est encourager Peniel.
mais si na fungé mon on a pas na pesa mbota pas na pesa Ben Willy Gabonais c'est fantôme qui sourit King Silova pas na Marisa donc ba mbote ce cause ali bisous. Bien, Ambrasi, mot de la fin. OK, mot de la fin nga ezaka que non ba nyonso balandi biso bozwa toli. Bolanda Peniel, Bolanda exemple à Peniel. En passant, je salue mon boss Jean Thibaut Chiboaboa. Big bisous à toi. Ciao. Ah, donc comme la sous-émission, merci. Je salue tout le monde. Hélène Kibo, la passion botte. Ça fait le test numéro 10 à match. Je salue le boss le plus beau de l'Afrique centrale, le patron de Sokin, le patron de Rotana, le boss à Bédachou. Bientôt la fondation à Bédachou en Angola, coordonnée par King's Love à l'international à la fin du mois de janvier. Pour les autres à Dubaï et Zoya, dans ce Banadja Bakambo. Boss, je te salue là où tu es. Beaucoup de bisous, bisous, bisous. Bien, très cher internet de l'EcoRD, c'est déjà la fin de cette émission. Moi, je tiens à saluer mon boss, Jean Thibaut Chiboaboa, boss beau gosse. Le big boss Abedachou. Moutoua King's Love. Donc, on a pour la fondation, Kalamingte Fondation Masolo Wo. Donc, sans oublier, Ben Willy le Gabonais, le seul fantôme qui sourit, na vaccin de Lova Lobara, Fantomas. Donc, big bisous na bébé na biso Marisa. Tu bien Marisa Kingisi, hein? Yangwana te. Ah, te Kingisi. La princesse Marisa. Aza Kingisi. De Chris Nimi, papa na Gabriela. Pape Théo Mukenzi, la pato, Cédric Agostino. Donc, deuxième émission, Zali. Donc, de ceux qui a ouaté, n'a pas que tous les hommes à l'issue. Donc, ciao.